na ba internet nyonso wa mesana kotala Cynthia Rapache Airbag. Merci na Lil Jack cosmético ezana katia bondal oya bibiso lelo Nick Bilobi merci pour na assistance na yo toza na kati penza ya cosmético bana poto faut pas préférer awa pour na ba produit na bango eza awa merci nga Cynthia Rapache général major mokonzi mapinga normalement na clé boa merci na bango nyonso balanda rabiso awa na kinto zolanda matolanda na poto awa mutakoleka te nga lelo na poko lelo pona oyamba Nick de John moni biso basi place miroir eza to bonga makaka tozo bonga makaka po inviter na ngaza pembeni na ozo ekala mingi te Lona la kena na mini na ebite soki manicure sepeli toi sepeli te voilà non canon na sepeli ma case moi ça te le boya commander ni la capacité de l'internet ça c'est la capacité la carte qui gagne comment il a choisi ma tata babi choisi mokonzi na bango nyonso les millionnaires choisis motema ya maman Carole la gabonaise Elisabeth Mayangi la grande prêtresse la capacité de l'internet moi c'est longa boya commander vraiment atabino c'est que ça motema mabe Maniki Boni Prince non luke Prince Azali qui lobby bana poto Sandrine Mopende ski la patronne notre patronne de nous Florence Kevin de Sukana bébé balobi Belinda Bellissimo de Londres babi Néné a pas à la pointe babi équipe nationale toujours Prince Azali très bien baye très bien équipe Mobimba et on a salué la Pulga de Totorina babi motona tembe Silisi tembe o asisa tembe zaka o Atanabe les Gogan asisi tembe bayaki en bonne santé très bien. Tant on a yaki omoni question ya liboso tunaki comment la place des fins babia kufaki yi aye susu akende lisoko immortaliser akene kunezala inde natunaki accueil na bayambaki ndenge kato monaki nde babukaki Atlantique wana ezaki très bien accueil ezaki kitoko tango ye ya liboso na komisi na nzambe nanga na profiter pena saluer pasteur nanga Damas Masisa na komisi balongo nyonso bambazi bisimbi nyonso ya Congo yo bika biso bana nzela Congo fumukimbangu vuziakanda ndombe na komisi ye. En tout cas, na komisi nzambe na ngai l'Éternel désormais il était là à accompagner bango a kendaki na bango paye na bango et lokal bosu na tuna qui ezala qui disque dur mais on préféré mingi loko eza makam na ngate otuna ngoye na émission tango yamba oza madame 17 ans de mariage, je le mingi et ça est là facile pour le balbara. Moi c'est artiste fois à la bouille. Moi c'est artiste fois à la bouille. Moi c'est artiste fois à la bouille. Moi si à moutaye bana maniki fois à ndeni parce que tout le monde a foyer bébé, bah c'est bébé bazo kokate pour on a bino bokoka à 17 ans on a ça facile. En tout cas, Nancy Waka Pro, je suis Bimbo, Balobi, Adio Diantama. En tout cas, vraiment, ndeka balban internet, babia bala inga ite mais na loi na biso, soko va na mobali 6 mois. Donc à Balio, 6 mois de vie commune, donc à Balio. En tout cas, ça qui facilité. Talaka comme musicien et puis en plein succès et puis banamike mi balé, bon mi batte là, et ça qui vraiment facilité mais j'ai essayé vraiment de tenir les coups. Bambanda ebele, makambo ebele. Mais j'ai essayé vraiment de tenir les coups pendant 17 ans. J'ai eu mes 2 enfants, donc je suis là. Si un conseil à donner par rapport à toutes les mamans ou à supporter, un conseil à donner, ezalika que non, ceux qui osent mobali, pour n'en avoir le bagaya malamu ezaïe, démon ezakakaye, ange pe ezakakaye. Pour constater ce tiki ya yondo zo ya malamu ti, ya malamu ezakaye, wana ya mabepe ezakaye. Donc c'est mieux au garder au yo zanango déjà, que au envier au ezalibanda na yo. En tout cas là vraiment je conseille pas. Maniki oye internet mboka ya buzoba mboka ya mwebele oyamba kinga awa namona ki pena émission na mususu olobaka malamu na internet pona bana nga basi lobali basenga konga libanda te na ya boyeboye koya na yo arrivé na yo na monde ngo ezala ki ondeni kolala kolamuka
Pourquoi relater biso mo mukien et puis on dit qui monde dans ya besoin pourquoi? En tout cas, la carte qui gagne, il y a na internet vraiment. Tant qu'on a un internet, il y aura juste pour nos problèmes. Il y a babi, il y a matanga. Et puis et ça li que na soit problème mokona belle-sœur nangai qui sinjora. On a peine na internet na luka musala te ba proposer ngande musala. Ah non, tu parles bien, tu t'exprimes bien. Soki après guerre wana aussi là. Alors le colapé aux olobakeno aux ofana nandaku, il y a rien à faire ba mombon amike c'est mieux. Au sala. En tout cas, vraiment, c'était vraiment difficile. Je salue Béni Samba Câble Mère. Après, ça confiance à Outati Londres, à Binangaï, et à Bistar TV. Je salue aussi Joël Kombe, Shadrach. Vous êtes là. En tout cas, Alba Nangabi, te meka. Ngabna okokate habité au lobara bien, il faut au meka. En tout cas, na Bistar na lobara na salara stage. C'était vraiment une émission de Bosso tout ça parce que micro est mon oreille micro un mot invité à solo micro donc c'était vraiment difficile mais avec le temps na yo longwana Bistar na mama programme mike na yo longwana Bistar na fandi na ndako ken pia na yesu ko proposer nga musanga musala wana okokana nga yango te puis eza pe na salaire malonga te donc habiter c'est mieux kutu ozokata ya muke wana eza ya mutoki na yo ke ofandaka na ndako nde na Bistar pe na ne makambo fimbo na fimbo na fimbo nde pe na makambo yekoya en tout cas expérience on a zana on mingi pas ken piana en tout cas pas ken piana vraiment nde makambo pena yekoya ken piano te ngabi Roger Ngandu te na okokate Roger zakama yele mingi ken na okoabi okokoka yo poza mayele eza makamba bino etumba bino amino batmayele comme vous voyez là na Bistar na saka vraiment ba émission ya makasi mais na fimbu quand même bozomo na ba émission eza ya makasi et puis ba invité ya makasi je m'en sors bien na zo rappel ba conseil ya ba Mimi na États-Unis na zo ba conseil ya Belinda Belissimo na Londres Elisabeth Mayengi en tout cas ye pendant tala ka ba vidéo nyonso so rezo le kabengi nga peno mona zo pena crédit na a chepe na man de gens yoka nde bazolo ba boyeboy te ko sala boyete ko lo ba boyete il faut changer la télé il faut changer peut-être ta façon de parler quand même aux yaya aux maman ya internet il faut bandeni on se comporter na ba petit na yo parce que yo bika mboka ngweza mboka mbutu ezaka benda singa lelo abengi manik de John Boy lelo abengi manik de John Boy mais je tiens les coups bon ngai penza nazaka na parti prité mais nga pa nazaka na vie na nga vraiment je considère les gens que je fréquente et ça n'est il oso mutaye affronter néné hein et ça n'est le qui problème nanga soyo affronter Karine Mokonji et ça n'est le qui problème nanga la baronne parce que Karine je la considère beaucoup parce que na guerre ya liboso na Kisinjora en tout cas elle m'avait vraiment humilié. C'était vraiment trop fort. Karine, Karine a pesanga bilamba ebele na nene ya utaka Chine a pesanga pena bilamba o habité au moins ozo le kana ba émission za na bilamba te et ça la bien te. Ozomona. C'est pas dit que na manka ki bilamba. Mais nazaki na tomoko o so na problème na zwe lamba na na teki pona le sabana so na ma problème boyeboy. Nene sanga na te. Zoabiloko oyo ole karanonga émission salinga bon quelque part elle m'a vraiment réveillé ce qui était endormi en moi pas caché mais endormi en moi parce que naza fille on a code na banda j'étais déjà branché naza fille ali solo et puis après bon il y a eu beaucoup de problèmes beaucoup bon na kuta na ba obstacle au mutako mi boma un obstacle mais c'est quoi arrivé sous mort il y a papa bana donc ça m'avait vraiment brisé il y a on est et au sala que non na komi kolata na on les cas là et comme en bofinga lelo et comment ba tiki si comme bilamba ba comment ko finga ko santé na konda bebe Karine Melissa tanenea si tu es capable bon ils attendent mutina bino moi nini ngabi ngamela vitamine T laissons les temps au temps mon Dieu c'est un potier oyo a opesanga forme lelo oyo forme ezozonga parce que kitoko babota manango baluka ngote na ibisaka batu sozo finga manik de John il faut mitala na miroir o mituni vraiment manik de John penzane ezabo eso penza makambo ifandi est-ce que ngana ko combattre fiwana est-ce que za moi si mabe na koza moi si mabe parce que ma mère Anna Molambe mon colonel c'est une belle femme mon père c'était un bel homme
alors ils avaient battant ndé lelo auto qui non ka malé mais na système ya caméléon po babi mukongo koba sozo beta ngombonda ezakaka ozopesa maboko passe. Manik te John tozongela lisusu mena na molo rapio et salo bien na moni mutno Océan Jonjo à côté. Oui, bon, Océan Zandu c'est un homme, c'est un politicien. Oyo, bato belé ba yebi Océan Zandu, muto yebi Océan Zandu na Kinshasa te azati. L'homme des millions, donc muto soit yebi, c'est un politicien. Oyo, azape wana, azo préparé ma kamnae ya ba élection. On est là, naza journaliste, tout ça. Bon, quelque part, Océan a préparé ngai, engagé ngai comme journaliste privé naie. Oh, na kozala ba élection na ina ozala wana tout comme bino so ozala wana on va proposer tout le monde parce que ko propager information ezakate mutu moko tous les sites seront là pour propager ba élection ezakoya après ba élection wana azo a proposer candidature na députation na bon ba projet na e ça va besoin temps au peu boyamba comme sous en répondre à la question. Maniki oza mutole qui na baton difficile oleki na baton belé mais bato belé bandima été ko occupé kotika prince na loyembo par rapport à ndenge mone les vie ya babi ndenge kendaki matakita na ndenge komaki na ndenge zaraki na ndenge yo moko lo ba l'équipe na baton difficile bato msusu ba monaki ke prince ata linga na loyembo mais netka il fallait s'alaner orienté na kelasi olobani place wana omoni jibe aloba eloko moko tika mwana asala eloko ya lingi lelo yo tinda prince na université ko makala ka ya lingi musique monte na baby CV nae na préféré asala eloko ya lingi prince abota ma chanteur prince aloba na 3 ans de 1 année à 3 ans prince abandaka ko yemba prince coup de babi ayembisa e kalangam na ndo boya na ndo bate musique nanu kutu pa na kutu mbutu kutu ezo nyokola yo boyo lingisi mwana ngaki onyokoma mais et au sala tang babi akufi ko yembisa prince c'était la seule façon de le consoler il était vraiment brisé mort à papa na etalaka kola mukana tongo babengo na téléphone papa na akufi papa osolaki na elobi lelo ba yo so akufi na isa ki sinjora ngabite omoni yembisa mwana en tout cas studio na epende silaka ata to lelo na moi ba antécédent mais studio pende silaki ngabite leader yembisa c'est le seul on a fait ça pour lui consoler mais lelo o makambo pe eye tu vois quoi. Si quand total est pétant au tangi combat qui s'injura, on dirait au réclama qui beaucoup t'aninayonaye. Pourquoi? Et puis tu insistes sur ça que qui s'injura à l'inga été à Zolandane prince. Pourquoi tu raillement on a mis ce temps que famille zali. Au moni la carte qui gagne la capachi donc au moni n'engeza wanande toujours vivre na vie oyo. Lelo oyo bato bazo tcha ba commentaire. Bazo loba. Mais bazo yebate ke ezo sala passe. Qui s'injura c'est ma meilleure amie. On se comprend. Moi, à perdre l'eau quand on a passé ma case. Bah quand c'est un cabane un jour on a capacité. Qu'est-ce j'ai partagé toi avec un jour. Sauf rien. Tout le monde a biso mbalé na zemi ya benda ngana loboko. Mais ngamoro lelo na nzimaraté qui a kokoko commenté na ba dimension ya ba injure en wana. Na ba mensonge na kati. Na nzimaraté. Mais et ça la première fois na limbisi, deuxième fois na limbisi, troisième fois ngai ko naza na problème na été. Naza na problème na été mais na éviter kaka suite que non, yé mutalinga ki lelo batu ba gérer biso mi balé. Soka yokela ngai makamna biso saki na ngona nkoko mais lelo auto ko so na biso neto so. Et bon ba biso so naka. Mais lelo yé mutalinga batu ba gérer biso parce que a même makamna biso na public. Yango lelo oyo to komi na dimension to komi lelo na ina solliciter bato babenga ata 1000 ko solliciter boy ngape na sa musala nanga ata lelo na lingi na ofana parce que ngape na besoin public nanga na besoin public nanga j'ai plus le choix ngasi kona comment vivre pour na bato on comprend lelo Elisabeth Mayanga a obenga te afingi yo makasi ya Emilie biso bato na yo on comprend adieu d'antama obenga Sébastien Kabea a obenga ozomona keno yé mutalinga ki le to koma na dimension to komi ayoka pasi wana parce que a monaki amitié na biso zaki na valeur te or que c'était sacré
Yango ngana na adage mon alobaka, tout ce qui s'achète avec de l'argent c'est pas cher. Les lots si tu as véhiculé. Parce que tu es esprit. Mais amitié, amour, confiance, c'est gratuit. Il faut qu'on mette peu son volonté nae. Alors ça c'est cher. C'est trop cher. Pour ça son muta lingio ta lingiote. Il la kisi batnyo so ko linginga te non son gelonde. Hein? Ngai naza mama prince nga kolanda prince na simate OK ya za tata mo sa prince a parolier lelo ya zaki mutu o lelo nde mutalo belaka mwana na ye que répétition bo ya tchema kelele répé mwana na ye ne mutu matamo mais lelo oyo na ba dimension to komi ça va pas tenir c'est ça on se comprend mais pas quand ça ne dit que non j'ai un mauvais cœur de thé et ça la nga pasi o nga na vivana njore yebi kanga et yebi batona le ba tchaba ko comment ba commentaire té et yebi nga ça me fait très mal mais j'ai plus le choix. Parce que à combien la dimension, elle a vraiment franchi la limite qu'il fallait. C'est ça quoi. Kolimbi c'était na motema ki bon maman. Ngai na zaka vraiment un problème na été. Et puis na genre na zaka rancunière. Na zaka rancunière. Mais na tie vraiment musika. Pourtant to solo là. Ko finga me ya la kaka. Elle a beaucoup promis. Njora ndeto solo liboye. So ça un problème na ngoyebi ndaku nanga, oyebi numéro de téléphone nanga benganga loba nanga. Elle ne sait pas comment garder ses promesses. C'est méthode à musica. Merci Nick de John Maniki. Toko yeba. Pas de difficulté na yo. Ozoa depuis au colis au comme jeune fille lelo to lo ba mort ababiate parce qu'on a déjà to yebi yango ba difficulté au fanda pour nos lobby ah ngakaka Maniki te moyen te natika na changer non parcours ba difficulté eza moi ebelé. Séparation yanga babia ezaka un peu difficile tant on a kei na zui chemin mususu tant na zongi abandi babia bondelanga 4 ans njora yebi na boya na motema 4 ans wa motema ya obondela parce que na yebisaka ye basaka na motema muninga te tant au moins chacun a sa façon de concevoir les choses nazaka très sensible dans le langage betanga tambata ko lobananga liloba mabete à chaque fois na olinga naza na moi esengwe pa na yo maloba ni banozongela na mutu et on a très sensible dans le langage alors ba difficulté pe ezali eza ebele koboko la bana tant ba bia kufi ezaki difficile na lela makasi ba difficulté ezali on a connaître même na famille na ngai na makambo ya héritage en tout cas vraiment c'était pas facile. Mais ngai mingi na tchaka confiance na Nzambe. Maman na ngai avant-hier atalinga binanga. En tout cas ou vivre 5 ans ya pas. Mais au bandolo bananga mama tikanga simba. Ko simba on sera trop sire et ko simba. Et l'on est bandolo l'action que simba nga maman parce que conscience nanga bandolo reprocher nga et l'autre côté. Alors na ba ka kezata ya Nzambe. Nzambe ni muto. Et là on so quand Satan tezan Nzambe. Nzamba linga ki prison parce que nazaka na orgueil personnel moko ona kola na onda kuna biso j'ai grandi dans une très bonne famille na katanda kuna biso tozanga ke le côté poto ezalaka nyoso ezalaka alors na ka orgueilleuse à mort alors nzamba linga ki prison ngai et puis na yeba grandeur na ye na koma na confiance na ye c'est ça Maniki kalate to aussi là na yo moi c'est fois zarande na comportement on a isolé en tant que maman et puis conseil ni copé ça les filles internet en général sont partis pris la capachi la carte qui gagne conseil ngana opesa kaka nenge bazole ka bazolo bazaba na mikie te ni ket bilombi azawana maila azawana popen tseke azawana kozala mwana mkezaka kozana 10 ans. Parce que biso to ba bantu na 13 ans koti na libala au beau type bana. Moi j'ai mis au monde à 14 ans. Vous comprenez? Valeur ya moi si eza mobali abete la otolo. Lelo o babia bala ingaite mais babia a su me présenter madame. Yango leo na valeur. Ozomona mata bala ingaite. Mais tant on le kozo bete la mobali tolo. Oyo ye moko tambo tuni na kuzu aboyi na e. Et puis moi si biso kola ozana copain. Ozana mobali na yo ya yo moko moi c'est cause à briser de couple té soko link quand même mbala muninga mi bombat il faut que moi si na yanda kwa yeba non il faut respecter ba couple ya bani po yebinde ba kutana té
Oyebi pas ni parcours ni baleki bango balete pas comment la dimension baza. Yo avec un coup de bâton oye ongo bebisa makam na bango. Moi si il faut obota. Pour lobi moi na yande ko expliquer que non obota ya yo te poani. Neti lelo yo na osepela oza na dor sa deo. Vous comprenez? Hein? La reine de tous les bébés, oza na dor sa deo. En tout cas, je te félicite. Attends nyoso bazoloba. Tu t'es fait mère. Ola kisi koza mwasi. Bible zo condamné basi ekomba. Bible bi mwasi ekomba na mboka na ya ozati. Vous comprenez? Mwasi faut bota mwana na yo. Papa mbabali combien d'années? Asaboti bana bana bakole après bali. Libale ya nango. Libale zelo ko to senga même pas en église. Et là ko faut to senga en église, et ça souffle de vie. Vous comprenez la vie éternelle. Vous comprenez? Na ko adorer Nzambe na protection ya Nzambe. Balibala ombongo voyage za réalité mais on kuta bat na église Nzambe pesanga visa Nzambe non il est les seuls qui sont le cœur et les reins ayebi ba posa non mais Nzambe asala kama kamna ton aye. Alors moi sinde zana mobali na yo bota mwana na yo papa na ye ata azali na 100 francs wana ezana pouvoir likolo ya mwana na ye ata zamutalibo ata zangi polobi ya mutu yebi kanzambe batimi bachelanga ba point na ba bandal oyo Niclette Bilombi ayebi ngana ova na Niclette Bilombi ba olo bakova na ete mutu ne sala bien te na leki na ba problème au pain que comment même comme monologuer na nzela pour ba problème eleki mais lelo je suis là Niclette a commencé ka batu oyo ba ndeko pekisa Niclette ngai lelo o ba comment lo ba Niclette a mwana mabe ngana lingam taper sanga confiance neti opesa confiance neti nene apesa confiance ko pesa nga conseil ça apesa nga ba pesa nga chance yango lelo o ba comment ba à côté la Karine à côté la mais ba pesa nga chance ya tozaka ngai na nene na Karine ndaka Karine ya la muka nano Karine memanga na salon na sali suki yena nene na pesi bilamba ya sika lata ya batandinga wana ngana zaka très reconnaissante. Vous comprenez na ke pas Cynthia te ya tala boye bolinga toujours na apparaître na zala bien de lo oyo tangu Cynthia na problème ya ngana reconnaître mutu même na kopa mai et bongo mutu o akabelinga saki mo babilamba ya ata yo finga ngone pole ba comment moi musala Karine akabela bilamba ko netali bino a réveilla à la muso ekufaka na kati nanga lelo na Manique de John na zali mukolo kuti ba fia bino nyonso mais na tala marakoleka bino nyonso. Vous comprenez? Yango conseil nazo pesa totika ba rancune parce que na modèle ndet ba bezo kendele na so boende liwa ekoma. Pour ma maladie déjà baso boakana ba pese déjà baza ko boakama alors na so boende liwa ekota c'est ça maniki pona aussi ça na luli sandal na yo taranga moloka et papa lobe lamba ne lamba na luli yango penza maniki sandal oyo kitoko oyo copine koko ingila tant prince aleka ki na nzela na Luanda wana habité wana camarade na kola na eto sukwa na mbula ensemble atindelinga sandal ezakaka pona zala bien abi camarade na ngali ka l'internet pas à la propre yo po sala kiango oyebi atolo ba ina bomba excusenga Niclette John okolo bani na bato batala ko na poto bato pe bangalisa mam na biso mususu za peka bata poto yo kolo bani na bato nyonso ba fanatique ba nyonso ba balanda biso na poto na mikili ya poto c'est pela mingi ba pesa biso plus ba conseil ya bien nga dernièrement ba pesa ngambongo ti pona finga Dani Bokombe Sandrine Mupende nda pekisa inga la patrona or que Sandrine na Dani Bokombe basola te de John ko sala ngabi Sandrine na sina zwi mbongo abi liambongo wana ko finga Dani Bokombe te na ko kai pe ko sala ngote parce que Dani pe asala nga bolamu mingi on se comprendre to tika makambo ya ko chrétien parce que ba un jour mingi zo uta na poto omoni Cynthia ka passionné na linga ka ete na otindelo $200 mona e bomela ngai personne ne cite à conseil. Non, pour me le c'est ça quoi. Bambote na banani et puis ngana comme na Clébo oui na comme na Clébo et pas de la nation ouais. Mbote na ngai ezaka kana le vénérable maître suprême de l'Orient babi mokonzi na bango nyonso mokonzi na bango tout il a choisi na maman Carole la Gabonaise en tout cas je te salue Carole la Gabonaise Elisabeth Mariangi la grande prêtresse Nancy Wakapro Josué Bimbo na Londres wana na omona kokwa Rafat Makizembe na Paris wana na zomo na
na Paris nazomona nani na Paris nazomona Adel Diogo bagou danger na Paris wana kaka nazomona ba vie nanga ebele boza ebele en tout cas na pesi bino so ba gros bisous na Belgique wana nazomona famille nanga ituni mais famille ituni mais bino nyonso ba gros bisous ponga ba mapasa ba ina famille nanga deux fois ya nanga liboso boti mapasa ya nanga open alanda boti mapasa nazomona pe lisusu Jean de Pierre Badiata noble l'homme qui sent la noblesse en tout cas et puis Nine Bimi match d'entraînement album il y a groupe qui a c'est match d'entraînement Bimi bo pesa bango chance bo yoka bango bo soma match d'entraînement attaquer ça mais bo yoka bango ça que quand leader a koufi orchestre peut koufi osomona on va Bimi match d'entraînement avant 18 osomona match d'entraînement zawana bo yoka yango bo somba yemba mikito bo yoka en tout cas ngana senga ka ba bo pesa litoyi pesa muninga litoyi yoka. Oh, c'est pour le match d'entraînement, mais on a marché. En tout cas, boyoka yango, bo c'est que ça zate. En tout cas, boyoka match d'entraînement. En tout cas, je salue tout le monde. Oh, ils ont vraiment une mission à grande. Je salue tout le monde. Je salue aussi tous les gourous du temple. 9 fois grand maître. Je salue toi aussi. La Cynthia Kapachi, la Kapachi, la carte qui gagne. Et puis je salue Dorsa Deo, la reine de tous les bébés. Anandonga, la fille du roi, Prince Ndonga. La voix qui recoule, Jonathan Kadima, sucré d'amour, Vanessa Wallo, na salué Claudine Pamplemousse, na beau sanité. En tout cas, tous ceux qui vont vivre te saluent, la reine Kapaya, Renate Kapaya. En tout cas, tout le monde, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Oh, na beau sani, ba monsieur Souté, mais na zawana. Igwe, ladi Igwe, motema ya Bobette Tole, na Londres wana. Merci à tout le monde. Ba gros bisous. Maniki, pozongi ngebu boye. Ba dossier kota toyo mikolo te som talinga bala na maniki. Uzanons. Te som talinga bala nga na oboya te mais so lingo bala nga ifubana na ko bala na bana nga ko linga na bana nga so lingi no bana nga problème ya te. Mais na boy mobali aya kabolanga na bana nga. Parce que bana ngeza vinanga. Je salue na pesa koko na nga pembote la reine Acacia. Oh ya pesa nga pena force ya continuer koko na nga mwana ya nga. Na salue ba koko na nga nyozo pona pena koko mindele mwana ya na nga bota bana mindele mi bale ba koko na nga en tout cas na salue ba mémé na nga nyonso na pesa ba gros bisous maman na nga Anna Molambe mon colonel en tout cas ba gros bisous à tous mes mamans maman Yvonne maman Kombe tout le monde. Ba kombo so boaki. Tena sina boaki. Ngapa na boaki vinanga ne chapinzi plan de grâce na boaki Riben Emporio. Mto sala ke bozwa major Airbag boy. Mani ko pesa kombo ni la carte qui gagne, la capacité de l'internet. La carte qui gagne. En tout cas, merci na Nene Akelokelo Azana na pointe. Merci en tout cas na Nick Bilobi. Ye ça va talara donc nazo ngenga donc na bapete oyo ezokende zozonga par rapport à général major babi Luanda wana. C'est qui passe à wana. OK. Poupette c'est très gentil. Balobi pe Maïlé Niclette Maïlé passe à wana. Ah toza na Lil Jack et pas Lili na Jack. OK. En tout cas, na sepeli et Trésor Mbombo Kenny West Paris t'appartient par rapport Zalawana et Damien Dimoney américain Oumela wana bampakananga na bosanate Patrick Muzamba le maximum na ko insister pour la Belgique wana morota kolekana nzela koleka ezate mobala longwa lola Patrick Muzamba ko manenge ni dégâts matériels na ba woni sobana na biso Cynthia Kapachi na boka na belete mais Irsila Kaili Kapachi na pointe ba woni so soutenir ngape ouais na papa na Dorsa Deo la reine de tous les bébés na PC ba gros bisous mobala moulai ya pembe. Papa n'adore sa déo, na PC ba gros bisous na François na gros bisous. Nick de John en tout cas Oumela babi moi ça mukuse atalo pour la tape ba minyo Nick Belobi aye nango ndeka nene anatsanga fo likolope solo la poso likolo solo lité roleka wa pe moloka ipona détecter ka ande biloko latisa makolo wana sava babi ba onyoso bani balata bo benganga borozwa bilamba kitoko epa nene ya kelokelo po uta kapenza ya kenda kota aroya nango po nzela rolekeza te
bobeka numéro na nga na pesi ya pour na kanyo on te mais mbala sima na ngwana ko pese la pour ça bien numéro na nga plus 243 hein 090 43 16 621 plus 243 090 43 16 621. Papi Chaco Cashman, tonight Custom Express, ngana bossa na bampakate ndeti bagote mascot ingénieur de banque bampakande sko baboha bango mingi ermo na mbilinga ya nga major na kokate bokoma ermo satire mpaka ngana boki ya Willy Musheni koda mboka kuna pe baboki ya Willy pardon ermo relembisaka compte mondial koda mboka bien Willy Musheni bien Willy wana vient nga ya parler ya tongo penza mais ya Willy Musheni nda yo ki boy déjà de Nick de John donc semaine au CP là koda mboka ba vient na biso ba côté mascotte moko bo trace rapper non lignée ba oyo ba ote ba po moko boye fiozol ça la bien grosse moulure hein Deborah Bouanga en tout cas vraiment ba vient na biso pena fait ba yeba babo ya rapper mon etaka ya choisi zakawa na po boaka e pena il faut sa permission pa na bien ozomona il faut sa permission pa na asa kanga carré mais comme monote mbilinga donc moyen te ya mbilinga en tout cas pona lelo tosiki wana batu nyonso donc Kleboa ezo kanga na kitoko Kleboa ezo kanga na propre Kleboa ezo kanga na comportement Kleboa donc et anonka Kleboa donc mingi botala ande koto bye bye à la prochaine au revoir.